Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa mono Nzambi ngetimona
bientôt. Après exhortation et prière, je vous ferai la biographie. Mon Kekaka, deuxième point, troisième point, moi témoignage. Il y a pas, je crois bien 2 ou 3 enfants qui vont faire le témoignage. Dépôt, 4e point, dépôt de gemmes et de fleurs. Et 5e point, nous allons monter le monde de la famille. Donc vous avez pris la brève pour ici ça va tomber sur avant. Et Dieu qui nous a créés, il n'est pas un de leçons, il est de ordre et de séance. Merci. Le Seigneur, ma pasteur, avec la bonne exhortation. Tu sais qui peut battre ma frère. Amen, amen. Tika Nzambe na lola apambola biso. Nzambe na lola apambola biso. Bien-aimé, tosangani awa na esika ya esengo te. Tosangani awa na esika ya kimia mpenza te. Tosangani awa na circonstance ya matanga oyo ezali ya mwana na nga Charlotte. Na katikati na yango lokola bakristo nyonso na kati ya makambo nyonso tu Bible eza koloba te na circonstance nyonso tu tokumisa Nzambe. Nazosenga na yo na 2 secondes tokokokanga miso mpona koya kosambela te. Seigneur, topamboli yo oyo azali mokeli ya likolo mpe na se, mokeli ya biloko nyonso. Tu élevé Congo na yo oyo apermetaki ke toyebana koya kose retrouve na katikati esika oyo mpe na moma oyo. Toye kotika nyonso na katikati na se na loboko na yo. Bible eza koloba ke okotindela biso molimo mosantu oyo akozala consolateur mpona koya kobondisa mitema na biso. Na moma oyo tozosenga consolation na yo eyebana koya kozala na katikati ya moko na moko mpona circonstance oyo ekomeli biso. Na nyonso tu totiki na se na maboko na yo Yesu Kristo ebandeli mpe suka kamba biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe na lola apambola biso. Tozotanga na katikati ya livre ya Josué chapitre 1. Toza na première verset, toke na deuxième ti na 7e. Nazosenga mpena moko na moko azala cantique parce que toza mokusi makasi. Toza na kati ya livre ya Josué chapitre 1, totangi na kombo na Yesu Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Awa bazolobela na biso na nsima ya liwa ya Moïse. Verset nango. Bible eza koloba na biso ke tu mangeras par la sueur de ton front. Eza moment oyo tokomi na yango mpona kokende kozongisa nzoto ya mama na biso. Komi na biso mpe na nzoto. Mais nzambe azoyebisa Josué. Otikali na libota monene oyo Josué zwa makasi. Tokoki komikata nzoto volonté ya Nzambe deja ekokisami. Oyo alobi na yango. Mais mpo biso totikali na nsima toza lokola Josué mpe Israël. Nde Nzambe na yo fortifie-toi. Fortifie-toi. Bien-aimé, oyo akoka moto. Bien-aimé, tikali ya misala circonstance nyonso tu ndenge tokotamaki mpe tokoleka na yango. Ngai nayebi ke liwa na ye eza volonté ya Nzambe. Parce que soki Nzambe apermetaki nde alo Nzambe asepeli kozweli lokola Moïse. Mais na ngai oyo totikali Nzambe azoloba te. Yaya, fortifie-toi. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Parce que ye akozonga te un jour biso nde tokokutana na ye. Otikali na kati ya charge lele. Koloba nanu teke na sa mwana
moko et sa charge. Puis on est responsable. Attends la moutou moussoute mais ya fille na yo, on est responsable. Parce qu'un jour, liboso ensemble, on se rendre compte ya makambo ya bato basalite, on se rendre compte ya fille na yo liboso ensemble. Mona kolobake, on est responsable, fortifie-toi. Prends courage. Et ça, les sous, on a ma promesse. Na sima na yo au oyo nzamba kongisi ya malamu likolo na yo fia mama nde esuki yanga na ona no esuki te kobebisa yango na kati ya kolela ya makasi te bien sûr eza souci eza passe oyo ekomeli biso mais bible eza koloba ke fortifie-toi mutu moko akokobetela yesu maboko makasi parce que mutu moko aza fortifie kolandisama na molimo na nzambe tika molimo na nzambe wana epesa yo makasi et consoler yo. Pour la Bible, il soigne le plaie, il bombe le plaie et puis il sèche le plaie. Si quand Zambé, il soit soigné ma plaie, abandonné ma plaie, asséché ma plaie, si quand il a asséché ma plaie, oyo et ce qui n'a été maladiso. Et Zambé na lola apambo la biso. Est-ce que vous pouvez te laisser sur ma bonne grâce? Na katikati na yango tokozala molai te parce que cimetière eza mosika makasi e tozolanda mpona engongo etikali mokie nazobenga bana ya mama mpe asebo modérateur azo kobenga bango e nzambe nalola apambola biso. Merci beaucoup. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ici représenté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de la famille, amis et connaissances, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Biographie de Maman Moumanda Soukami, chacha pour les intimes. Maman Moumanda Soukami est née à Kinshasa le 10 septembre 1957 et décédée le 6 avril 2025. Elle est originaire de Fouma, territoire de Madimba, province du Congo central. Fille de papa Mela Beya Simon et de maman Mafuta Mamonamboa Véronique, tous deux décédés. Elle était deuxième d'une famille de 8 enfants, dont des garçons et 6 filles. Épouse de papa François Makengo depuis l'année 1976, avec qui ils ont eu 10 enfants, dont 5 garçons et 5 filles. Grand-mère de 7 petits enfants. Elle a fait ses études primaires à Epé Kinzanzi, dans la commune de Matete, et ses études secondaires à l'Institut Lumumba dans la commune de Limete. Elle était couturière et vendeuse au marché Kapela de Minossi dans la commune de Talam. De son vivant, elle fit une fervente servante de Dieu. L'église et la prière étaient sa nourriture et chaque jour. Que la gloire revienne à notre Dieu. Adieu Maman Charlotte Moumanda Soukami, que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Élever notre cœur vers le très haut et tout-puissant, maître des circonstances, qui a permis à ceux que nous puissions nous retrouver à cette cérémonie glorieuse. Par la suite, nous nous sentons dans l'obligation panafricaine de présenter nos sincères remerciements quant à votre présence parmi nous, à ce moment difficile qui traverse notre famille. Nous sommes réunis ici pour rendre un dernier hommage à notre tante-mère, tante, grand-mère Charlotte Moumanda, qui nous a quittés brusquement le 6 avril 2025 des suite d'une courte maladie. Maman Charlotte Moumanda était une femme moderne, courageuse, commerçante et couturière de formation, fervente chrétienne. Maman Charlotte était une femme très simple, gentille,
mais très rigoureuse pour l'encadrement de ses enfants. Maman Charlotte s'est sacrifiée nuit et jour à côté de notre papa Makengo Nimba François pour assurer notre éducation afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes responsables et respectables dans la société. Maman Charlotte Mumbanda, tu es certes partie, mais tu as laissé des traces efficaces, ineffaçables sur tes nombreux petits-fils et filles suivant tes pas. La mort n'arrête pas l'amour. Adieu Charlotte Mumbanda, Soukam, que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Moi, je n'ai pas Boujongo. En tout cas, maman, tout ça qui est là, tant ou elle était humble. Vraiment, après qui tatate, après qui mamate, après qui moutute. Mais, le quoi la loi, akela loi alobaki outi putulu okozonga putulu tozali likambo juste okoloba te vraiment yango kaka topesi mpo na kote ya bapara na ye paternel et maternel. Bonjour à tous. Je m'appelle André Amassilango, ma petit-fils de Mémé Charlotte. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est pour témoigner la bonté de notre grand-mère Charlotte Mumbanda Soukam. Chacha comme nous aimons l'appeler. Une femme forte, une bonne femme, une servante de Dieu. L'église et la prière occupaient la première place dans sa vie de chaque jour. Elle était toujours disponible pour nous jusqu'à ce que le destin décide de nous séparer d'elle. Rien d'autre ou personne d'autre pourra la remplacer dans nos cœurs. Rien que Dieu peut soigner les blessures de nos cœurs, car il est dit dans Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Que son âme repose en paix, elle restera à jamais dans nos cœurs. Merci. Merci beaucoup, petit-fils. Merci beaucoup, qui est venu pour le témoignage que vous donnez pour notre maman Charlotte. Essayez pour le moment quand il y a un point, des points de chaîne de frère.
bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akondolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde ebandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango ndelikama
Masia Nazareth, trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. Que le mariage soit honoré par tous, la jeunesse, la katikati ya marque azolobake que personne ne sépare ce que Dieu a lié. Bazalaki ini légalement. Et eloko ekoki kokabola batu ezakaka liwa ndenge Bible ezoloba. Okanga nzambe kokisani. Et lelo papa aza lisusu mobali ya mama Charlotte te. Liwa ekaboli bango. Na butu to pe lokola moi aza lisusu mwasi na mobali te. Et papa atikali vin atikali na bon moi. Et maman akei. Otokoli kaka loboko mokie tozosambela mpona papa. Papa okokita mutu. Seigneur Dieu, toye kotika papa na katikati na se na maboko leo. Yahweh oyo apesaka yo nde ozwaka mpe ndenge ozwi mama. Toye kotika papa na kati na se na loboko na yo. Kaka ndenge okokisi volonté na yo, tosengi yo opesa kimia. Kobanda sikoyo tokaboli ye na mama. Aza lisusu mobali ya mama te. Et sikoyo totiki na se na maboko na yo. Grâce faveur na yo, volonté na yo ekokisama likolo na ye. Atika la makasi pe na nzoto malamu, totiki na se na loboko na yo nzambe. Osimba ye, otambola na ye, na reste ya mikolo etikali na kombo na Yesu Kristo. Amen. Papa nzambe apambola. Celui de retour au Fukama pour te saluer. Seigneur, na kati ya livre ya Matthieu, ozoloba na biso yo kotika bitike te. Ozoloba ke tu es le père des orphelins. Yahweh tike te oyeba na koya kobatela liboto oyo. Kaka ndenge ozoloba na livre ya Josué, ozoloba na Josué prend courage. Na bango moko bakokoka kozwa courage te. Tosengi yo Yesu oyeba na koya kopesa likolo na bango. Bongisa mitema ya moko na moko.
pe batela bango. Makila na oyo sobaki na ngomba l'église et couvrir vie ya moko to na kati na se na mabele. Yawe nzambe na lola totie yo lokola barrière ya vie na bango. Pe Seigneur kaka na nzela ya chemin ya croix oyo tozoleka na kati ya Pâques, Yesu yozala Pâques na bango. Oyo akoassure vie na bango mobimba. Oyo akotelema na katikati ya butu mpona koluka kobebisa bango. Éternel Dieu ya batelaka mokili Yawe telema lokola papa botela bango. Mutu wana abika te akotama tele. Que ça soit na bambi na baconnaissance na famille ya tata ya mama oyo akoluka koprofite mpona koluka kolata image ya mama mpona kotraumatize bafille na bango azwa makoki te. Makila na ye zipa bango, loboko na ye zipa bango, kaka bango te, kasi na bana na bakoko na misala na mibali na basi na bango, pe na banzela na bango. Ndenge tozokende kotika mama, tikete yao osonga na moko moko. Loboko na ye sala likolo ya libota mobimba. Nyonso to etikali na nsima na se na protection na yo, na kombo na Yesu Kristo. Batela bango, nzambe ya continuité na libota oyo na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de continuer déjà. On va faire cette émission, essayer de continuer. Salle, il y a un autre ici, au Union Stolobaki na Poto. Ngonge koki pona okende, cimetière na Kimberley, après Mitendi, côté Kasangulu, au revoir, Kinshasa, to côté Bakongo na Kasangulu, na cimetière ya Kimberley. C'est quand même tous okende. To seigne pe na yemoko Jova, Dieu le créateur du ciel et la terre. Ordre et bienséance n'andré na biso. Nyonso moki Seigneur Satan n'enge ma passé à l'obi et que nibisika bikaka. C'est là le secret dans le feu de gagnant. To seigne pe na yo Jova te. Yo des ala roulage de roulage pour épargner tous les embouteillages. Donc il y a ordre de tout ça, on a ordre de bienséance na Congo na esprit. De tout le bongo ba oyo to ke le cimetière to ke yi. O batikali ba gogo tika na kata salle. Après cimetière, n'est pas tout au zonga à la salle. Mais la famille estreinte, côté paternel et maternel, Togolais Canada. Mais au Batikali, aux ala awa, jusqu'à nouvel ordre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Papa, on a la porte pour la rejoindre la bataille sécurité sur le ministère.
bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi yo pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Heure de grâce, nous vous rendons des multiples actions de grâce une fois de plus. Ce n'est pas un hasard, mais c'est nous qui par la grâce pour que nous puissions connaître ces moments. Un moment douloureux, mais celui qui par ta grâce, on a pu faire face. En ce moment, nous voici à la dernière demeure de notre tante. Nous lui recommandons une fois de plus contre des saints dans ces endroits. On le contrôle total de la famille. Et nous recommandons que retour entre les Saint-Humains en notre de Christ. Amen. C'est petit, mon tien du pôle. Oh, pas ça. Tu as fait la garde à fâcher.
tila nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo